Kiembote, ukanda dia ukulu dene Kongo. Kuna Nzaya Mvimba, kuana ne Kongo, ndiyo yo. Ipangeno, toyo ne Kongo. Boluguamo Maipo bange mono makieleka Umala kunga mukonono Manta mukunga mukonono Enkunga mukonono Wapa ikili unu Bisa kalugamba Kaluzola moko Kanse monope Waka ikuluku wakamo Kokanda dia ukulu Kuna Nzaya Mvimba Pangyama Leonardo Nzolugonda Pangyama Kiala Kubila Yembono Bukumbogela Pangyama Bwisembundu Salukwari Tukuponda Mono Kibunda Nkisiko Kanda isari lange mono Salutwa bange mono Saluki kanda Pangyama Jose Wanduka Wakangwidi vuende unu mudingale bovela Mama Nzuzi kuna beli shika mama Yetangwaku ilweke Mama Ponono kaifuako Isaluto banga enkanda Mubanga maminina Ikumbulu sala diao Maito boba matoko lubange pasi Pangyama Vetokele Domingos kuna Belgica Manu George Sandi Pangyama Emmanuel Kosi kuna Belgica Pangyama Unketo Manzambi Kwetela diotamba Pangyama Emmanuel Manzambi kuna Belgica kanda dia ukulu Devo kanda mumone nange kiesi Watu wangu wapo Enze mono nzevo Mono tango iboba piti monopo kanda dia ukula vidi vuanda Koso mutu Mkona bambu kikini na Tanduki yani vo Tanduki seki yani vo Tanduki ngudi yani vo Tanduki kanda Tindu ngaka sasugila Aukula vidi vuanda Ankaka Fete monavo museva ina Pangyama Oben Lundoloka kuna Lyon Pangyama Palanca Negra Ziwidi matu Lubaki Pangyama Oziwile matu Maître Cherige na mama Mimi na Lyon Oziwile matu Manu Mayala Dio kupilula Butama Manu Costa Lukombo kuna Canada Mbutama yandi ku Pointe Noire ngaka utukila Mama Maria kuna Strasbourg yandi Pangi Leonardo Nzoluvonda keninanga Pangyama Onketo, Maman Gisèle à Pointe-Noire. Je salue toute la famille à Pointe-Noire. Kipila keneko. Pangyama Onketo sotoke kuntika tolokako. Okonde zina. D'ours. Kimbote kiyako. Maman Lukombo na Hollande. Maman, elle a maintenant 85 ans. Mama, kipila kene kumuni mwanako. Bandeko, boko mama na kanal na biso, soko koti na YouTube obeti Ana Nekongo. A-N-A space N-E space Congo avec K. K-O-N-G-O.
Numéro na biso ezali 0044 7 40 40 22 3 27. Tozo bundana makamni sungam na sala yango mais mikoliko ya bokomona tous les souvent ikoza en écran. Lokola DM azali DM azui charge ya makambo oyo comme ça ngai pe natika na makambo susu. DM check. Bandeko lelo nalingi na rappeler batu parce que l'air moko ba vidéo na sala kasoki etamboli okomona bakati ndambu bazongi selingai. Mona batu mususu bazako finga. Batu mususu babemoni kasi fufi ya poto alete. Bandeko na limbo la bino lelo. Le 24 dans 4 jours 3 jours élection en Angola. Bandeko na Angola biso nyonso to ba militaire. Biso nyonso. Soki 15% bakende kite bazoki chance ya kobima ya kokima. Bamusu ba ekibo mwana na poto bazwi chance. Bolimisa ngai. Mais majorité nous sommes tous passés dans l'armée. Pourquoi na lobi yango biso tozali na entraînement cubain ou bien russe. Et armée angolaise ils ont un esprit cubain. Parce que majorité na 46 ans oyo MPLA vandi na pouvoir ba s'occupaki na armée majorité bazaki entraîné par les Cubains bakendeki Cuba. Pourquoi j'ai dit ça? Bato mosusu amona lokola ngale nozo ba lingala lingala eza yango yanga te parce que biso na Angola lingala ezalaka te ezali monoko moko na yekoli parce que na botami na mboka wana ba oyo bazali ya sud ba botami na sud ya Angola to babimaki bakende na Zambie balobaka lingala te balobaka monoko oyo bayekolaki kuna parce que nous avons des Angolais oyo balobaka anglais. Baza né en Zambie, na Botswana, bazonga na pays. Baza ba fils ya ba Angolais. Et na ko rappelé bino lelo. Est-ce que boyeba ki ke famille ya docteur Savimbi ni surtout ezalaki ko vendre na Côte d'Ivoire. Famille na ye restreinte ni surtout oya ye. Baza na Côte d'Ivoire. Donc il y avait aussi, à part la famille du président de défunt Savimbi, il y avait aussi une forte délégation angolaise qui vivait en Côte d'Ivoire. Donc nous avons aussi des enfants nés en Côte d'Ivoire. Bazali ba angolais. Bana wana, bayegoli français batangi kuna, bana wana, bayegoli umbundu, parce que la famille Savimbi, toujours, bazali na système koloba umbundu, au lieu que ba s'exprimer en portugais. Et bana wana bazonga, bana wana, soko lobili na umbundu ite répond. O lobili na portugais à répondre yo, et ba msumone yo bana français, oh, mais il y a un angolais ndengeni. C'est parce qu'il est né là-bas, grandi là-bas. Bandeko, ngai, na parlé mandambu na ngai, na ba ami belé. Mais j'ai toujours dit que nazali oil nazali na changeaka na mama moko muke tango malfaisance ye. Donc ce qui malfaisance ye na zonga kanangai militaire na esprit oil na soki na Angola. Donc ce qui yo moni que noza ki gang na yo la ki gang na yo na misu na ngai mais yeba ki ngana kontaka mingi na munduki. Donc ce qui na zui yo na ko boma yo sans remorse. Donc na ko pa et puis na pesi mo Congo na kenanga. Ezali façon ya ko faciliter batu pour mutu atika na ya moninga inga zoba mengai bozoba wana ndimaka na ngai yango. Et na insistaka na peuple angolais que bozoba na biso to ndimaka yango. Parce que toyebi obiso tozali. Biso bangolais toyebi otozali. Ezali importante to bundaka na batu parce que ya moni ozoba. Allez, yo peut aussi ligue au bunda. Mais non. Parce que yo peut ozo comprendre na yo mutu yango. Lokwa sama yele
na bozoba na yo epe bongamela ye comme ça tant yo kozwa ye osali ndenge yo biso tosalelaka. Siko yo nasalaka effort na bima na yebisa yango bato ba comprendre ba différence wana po ba erreur esalemaka mingi te. Nalobaki ke ba élection le 24 peuple angolais à comprendre lelo que gouvernement ou ezalaki na pouvoir ezalaki gouvernement moko ezalaki ba angolais te. Neto azalaki angolais te, Dos Santos azalaki angolais te, João Lourenço aza angolais te. Et bango trois oyo baki na devoir moko ya ko diviser peuple angolais. Toujours message azalaki moko batu ya nord baliaka batu ya sud bazali binemi na bango bazaba ba elundu. Et pourtant batu wana bazaba vrai angolais. J'ai expliqué aux gens que pour lelo et comme angolais comme indépendant, c'est grâce à Congo. Et Congo wana, basalaki batu ya liboso, babandaki kobundela mabele na bango. L'exemple est là, bokomona. Papa Philbert Yulu na Congo Brazzaville. Bomoni papa Eduardo Johnny Pinoki. Wazali noko ya papa Ode Roberto. Na Angola. Bokomona na Congo papa Kasavubu. Tiba iko sala bako. Abako wana e inisaki les trois Congo. Bana ya Royaume Congo. Ce qui fait que ba oyo nzambe apesaki bénédiction bazaki na mbongo liboso lokola ba papa Manuel Mbala. Ba bimisi ba mbongo na bango. Poko bandana na côté moko. Abiseki mbongo te parce que non, babiseki mbongo parce que monani non, lokola to na possibilité ya koke na côté ya Belgique, alors na financer. C'est comme ça que papa Diangel et papa Manuel Mbala apesaki mbongo ba kende na table ronde. Ba futa avocat, maître croquet. Et puis bazonga na Congo Brazzaville, bazonga na Angola. Angola ekozwa retard parce que kuna portugais déjà a s'infiltrer ki mingi. Et on a dit que Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ezwaki indépendance. Pour la liberté wana mamuke français a pesaki na belge a pesaki. Mais portugais a salaki a monté portugais a s'infiltrer parce que botaki bana mingi a s'infiltrer qui faut comprendre que nous salaki 500 ans en Angola. Aiko créer un peu là. O ezalaki ba étranger ba cap-verdien ba guinéen be kole belé oyo un peu là sala gouvernement portugais a salaki ti e comme na 75 gouvernement portugais a eu pouvoir a pesi na bana oyo ya créer ki ba créole. C'est là qu'est venu un peu là et sali oyo ye sali lelo. Bandeko ezui temps et belé pour peuple angolais à comprendre que vraiment indépendance Angola c'est le Congo. Bandeko moto nyonso alekaki na FNLA, na PDA, na UPA, na GRAI. Parce que na suka na ngoyo koma FNLA. E utaki ba UPA, e utaki ba GRAI, ti ego koma FNLA. Nde parti oyo yaki na Angola eko ishuwe. J'ai tout expliqué. Docteur Savimbi a kendeki même na FNLA. A commis secrétaire général a ke tina oya, tina oni. Bangona papa Emmanuel Kunzika. Naba papa André Masaki. Tout ce monde là. Ndeko nangai échec ya FNLA. Ezalaki division ya ba San Salvador. Oyo bazwaki liderance ya FNLA. Bayaki na tribalisme. Tribalisme wana e kaboli ba Congo ya Ouij na ba Congo ya province du Zaire. Au sein de FNLA, il y avait aussi la bâtie sud de Angola bazalaki. Il y avait parce que par exemple docteur Savimbi azalaki mutia sud de Angola. Tangu ye a koti na FNLA, ayaki pena batu musu bazalaki bâtie sud, batu na batika laki na FNLA. Tangu ye a kei. Osala unita na ye.
ba oyo pe ya wige bazaki na FNLA ba musu balongwaki bake na MPLA ba musu pe bakendeki na FNLA na UNITA. Donc likambo wana yango esalamaki na échec ya FNLA parce que batiaki mingi tribalisme liboso bato ya wige balongwaki na bato ya sud na 75 tango FNLA échoué. Bandeko nini esalamaki ba américain basalaki nini na ba anglais ba récupéraki ndambu ya troupe ya FNLA bakendeki na bango na Sud Afrique. Troupe ozobenga troupe Buffalo. Povo angolano, se você não sabia, a tropa Buffalo era a tropa da FNLA. Em 75, quando o FNLA falha a independência, americano e inglês vão tirar metade da tropa da FNLA e vão levar na África do Sul para fazer a tropa Buffalo. Bandeko, na 75 wana, troupe oya FNLA etikalaki o babimaki, bazwaki bango bakena bango na Sud Afrique. Oyo bozoka troupe Buffalo, basalaki bango kamunene, bakendeki kotia bango. Ndambu na bango, bakendeki na bango na Ohio na États-Unis. Donc bakabule bango ande, ndambu eke na Sud Afrique, ndambu eke na Ohio. Ba oyo bakendeki na Ohio, ba s'intégrer na armée américaine. Ba oyo bakendeki na Sud Afrique, ba bengi bango ba troupe Buffalo, ba s'intégrer na armée sud-africaine, mais baso bia bango troupe moko spéciale troupe Buffalo. Troupe wana yango lisusu ba sud-africain ba eko utiliser bomnaki tango guerre ya MPLA na UNITA ye tango MPLA azali ko appuyer SWAPO à cette époque Sam Nujoma azovanda na Angola. Sam Nujoma azovanda na Angola. Tango wana MPLA azwaki charge ya ko appuyer ba SWAPO. Sud-Africain a utilisé ba troupe angolais obote na bango troupe Buffalo. Bango bazalaki kokota na sidi na kwandu kubangu na kunene tina Namibie. C'était des Angolais ya FNLA. Bangolais wana majorité na bango bazalaki ba Congo ba San Salvador. Na quelques-uns bazalaki ya Afrique du Sud ya Sud ya UNITA bakendeki. Batu wana bakende na Sud Afrique babota bana. Bana na bango bakoli na Sud Afrique bakoma ba Sud Africain. D'ailleurs, bango ni sotu wana bapeseki bango ba nationalité. Nazalika ko rappeli bino politique ya mundele, comportement ya mabe ya mundele. Bana wana bakendeki na Sud Afrique o bazalaki troupe ya FNLA na 75. O bakendeki na Ohio bakoma ba américain, ba s'intégra, babota bana bakoma ba américain. O bakendeki na Sud Afrique kuna pe babota bana. Et troupe wana na quelques bana na bango bazalaki utiliser na guerre ya Angola tango MPLA azako supporter SWAPO. Wana Sam Nujoma président ya SWAPO. Na ebike peuple angolais mingi bazo yango makabu bazo yango te. Et lelo peuple angolais a fongwami misu. Oni peuple angolais a telemi pour balongo la gouvernement na MPLA. Balongo la gouvernement ya MPLA na pouvoir. Bande konangai na lobaki ba oyo bazali étranger. Bazaba étranger ba mesana ba cop. Bokeba pour se risquer en Angola pour que ba martyr te. Mais boko leka ba innocent. Ngai na bimi na yebisa yango bino parce que ezali un secret oyo eko salema na Angola. Donc bomoni makambo gouvernement angolais asali nzoto ya président ya ex-président dos Santos bazongi nango na Angola lobby le 21 le 20 me semble bazongi na biko tshebe no programme na biko tshé yango mais bazongi na yango. Bazongi na yango pona nini?
botika na tshela bino yango po bomona yango po bo comprendre makambo oyo MPLA azali kosala bandeko parce que nalingi bomona bino moko botala nzoto ya José Eduardo Santos yango oyo bazongi nango 3 jours avant élection Angola. Nzoto oyo basalaki matanga nango babombaki nzoto yete bana na ye babombaki nzoto yango. Gouvernement angolais asali nyonso bake koyiba nzoto basali corruption na Espagne bapesi badiama yo ofele po nzoto yango eya yango na bomoni nzoto ya Eduardo dos Santos ekomi na Angola ezalaki kaka nalakisa bino yango bandeko na ngai nzoto yango ekomi nini ezali derrière 3 jours na veille ya élection boye na nzoto pona nini ba bebisa élection mais bandeko na ngai 75% ya peuple balingi susu MPLA na pouvoir te bandeko soki kaka MPLA a gagné asali ba trick na ye peuple ekobima masasi ekobeta manangola bandeko biso bangolais toyebi ba étranger nyonso baza na Angola makambo tia mabe bazali kosala toyebi yango ndeko na ngai lelo unita eyeba sorti na entrée Angola parce que bavandi mbula ebele na Angola bande bakota pays kota bandeko peuple angolais na bana na mikolo balingi susu gouvernement na pouvoir te ba étranger surtout batiaka makelele bakatange ba rwandais toyebi bango ba congolais ba nigérien ba sénégalais toyebi bango bandeko na minute oyo peuple angolais alingi kaka ke MPLA elongwa na pouvoir parce que ezui temps ebele pour peuple angolais à comprendre yango lelo oyo peuple angolais à comprendre que non ba Congo baza bangolais ba Kingandi ya Sud baza bangolais ba tout baza ba vrai angolais mais ba Cap-Verdien ba Guinée ba Santomé ba yaki koto ba kabola ki biso sikoyo peuple angolais asangane yango nde nazali ko rappeler bino ndenge bozali ko ba te balingaka bino te likambo te botika ngona maboko na biso lokolo balingaka biso te botika na maboko na biso sikoyo bo comprendre yango jour ya le 24 élection te ko salema tango masase ko beta manangola totala bino ba étranger boko kende côté nini parce que to sito décider que bango nyonso ba gouvernement ki faut récupérer bango soki to récupérer bango sor na bango eza nini na bino ko tozali bana ya mboka te te pa bouta te boye pona nini kino boza danger nga na moni kite soki ba bombeli bango ezali mbape mabe malamu kutu babi mabakende na bango biso to sala ya biso musala yango na ngai na bimaki na yebisa batu mena moni bolingi bosatake na ngai bozala bomona oyo na lobaka ezali ya solo parce que ngai nazaki na armée ngai nazana bandeko babunda ngai nazana ba camarade lelo bakoma ba officier supérieur ngai nazana ba vieux oyo ba gouvernaka pays wana. Et lorsque je vous donne des informations et utaka na source yangona na ABC bino ke na Sud-Afrique troupe Buffalo baza bangolais yangona bomoni Pasteur Lukau oyo azako ressusciter batu na Sud-Afrique. Pasteur Lukau azali mwana ya angolais oyo babota ye na troupe ya FNLA ba oyo bakendaka na 75 oyo ba Sud-Africain ba récupéraka yango na bozomona na télévision ya Sud-Afrique bomonaka ba kosi ils ne sont pas congolais mais bazali bana ya ba angolais oyo bakendeki na troupe Buffalo
Po tumona ba journaliste na bango. Bana wana bazali bana ya troupe ya FNLA. Oyo ba récupéraki bana mususu bakendeki mike bakoli kuna, bana mususu babotami kuna. Bazui privilège ya ba classe, bana mususu ba s'intégrer na armée sud-africaine parce que batata na bango ba vieillir, bano bakena ba cours militaire bakena cours militaire, ba oyo bakena ba classe ba continuer et yango na bozomona bokomona ba kombo mingi ekobima ya Kikongo na Sud-Afrique bazali bana oyo bazali ki troupe bazali na FNLA. Bokomona kombo mususu ya Uvimbundu bana bazali ya Sud ya Sud oyo bautaki na FNLA mais na 75 bango bakendeki na Sud-Afrique. Ndambu bazali na États-Unis. Soki boke na Boston, na Texas, kuna bokokuta ba Angolais baza ebele na bakoma ba Portugais. Et parmi bango, bazali na ndambu, bazali famille ya Savimbi, ba neve ba niece bakena otaka na États-Unis. Ndambu bazali batu ya Sud. Oyo ba utaka na FNLA, oyo bakena na Ohio. Ndambu pe ba kabola bango na Boston, bango na Georgia. Bazali ebele kuna. Bandeko soki nazali koloba wana ezali information na pesi bino pona Pasteur Lokau. Bokomona mingi bakobima kuna na Sud-Afrique. Oyo babotami kuna to ba oyo bakeni na 75 baza ko faire partie ya FNLA, batata na bango bazaki na FNLA tangu ba échoué na 75 bakendeki na troupe Buffalo. Troupe Buffalo ezalaki troupe eutaki na FNLA oyo ba américain basalaki na mouvement ya apartheid ya Peter Botha basalaki à cette époque pour ba continuer guerre na bango ba déstabiliser Angola tango na MPLA autoki ko soit pouvoir. Donc c'est ça cause ya monaki ba guerre ya kwitu kwa navale et type UNITA akesenga aide na Sud-Afrique. UNITA pe bazaki combattu par les troupes Buffalo parce que zaki stratégie pardon ba travailler na troupe Buffalo parce que zaki stratégie oyo Mundele a utilisaki. Bandeko bomoni gouvernement ya MPLA lelo na pouvoir toza na ba Katangais, toza na ba Rwandais, toza na ba Cap-Verdien, toza na ba Portugais, toza na ba Saint-Thomé, toza na ba Guinéens, ba gouverner Angola pendant 46 ans. Na minute yoyo peuple angolais a komi uni. Et na union wana to se comprendre ba différence na biso berer to salaki pour te pesa ki privilège na batwana ba kabola biso. À travers les réseaux sociaux, batu oya mayele ba pesi ba message ebele ba message wana e komi na matoyi ya batu batali yango ba comprendre que ba divisa ki biso. Alors batu bazali inutile, bazali kokota pona ko luka, ko boma biso, ko sala ba crime, ko sala boye, to sengi bango ke mbongo ezaka na Angola te, mais na ba pe na bino pe mbongo ezali. C'est le moment bobima. Parce que MPLA, il faut aboma Angola mobimba. Parce que 80, je dis bien, 75% balingi MPLA, il faut quitter. Alors, MPLA a si à comprendre ango, to moni batumsu dia ba dia ko kima. To ba yiba mbongo. To moni ke ebembe ya président de eye sambana na yedo kibana na eba lingi kututeya. Pona ba crime ba vol bango ba sala. Mais gouvernement angolais akiko to nzoto wana eye na yango. Est-ce que nzoto wana eye pour ezana ba kisi nzoto wana eye pour ba panza élection ça le matin parce que ba moni échec na bango on ne sait pas. Bande ko ngai tangu basali transaction à pouvoir, passage à pouvoir. Président dos Santos atalaki na chenette ya munene na kingo na ye ya
azwaki alongoli apesi epai ya Joao Lourenço. Pouvoir ya biso ba président africain et dépendaka na ba chaîne wana te. Ezali symbole moko te ke no soko mi président il faut na chaîne wana et simi bokonzi na yo te. Ezali ba chaîne ya Rose Croix. Et tangu yo okoti il faut faire partie ya occultisme wana. Yango na biso ba président africain tokoki ko dominer te ko diriger te parce que tokota na occultisme na bango. Et ce qui fait que tango koti kuna bakangi yo maboko na makolo soki yo obani ko désobéir bango ba bomio à travers ba kisi na bango et yango bomona ki ba président ba bolo ba kota na ba kisi wana te fallait ko kanga bango. Ba président John ya Tanzanie le ba kota na ba kisi wana te il fallait ko empoisonner bango. Bandeko les 24 élections en Angola, ce qui est monique oyaki koluka, c'est le moment bobima. Bandeko, liwa et koza en Angola. Na yebisi bino parce que, bazali ko loba yango te, ngai na zui courage, na yebisi bino. Bandeko, impela, kushta oki kushtar, il faut alongo. Bango balobi, quando assustar, j'acheta. Et lobby que bango bakosa la fraude no ki pala ki di bakabo pa moni que no abino mo podi za ndenge basika ba payer mususu. Alors na Angola mbala moko masasi ko beta il faut 75 peuple ba bon bango pour ça peuple ba bon bango so ba boyi bango te bako kende tina palais présidentiel ba longoli président soki ba longoli ndenge wana boye bakake na fourmi na parti wana na ba oyo bakotaki illégal basala ba crime na Angola to bomba ki to venger ki te to ko venger mbala wana na Angola ekolo mususu ekotika la te na yebisi bino kaka ba oyo balabaka langue yoyo to bayoka langue yoyo bayoki parce que na koloba yango siko na portugais po peuple angola bona ke no ngai na zui courage ya koloba yango oleke to garder yango to sala ngo en plus yango to ko sala eza malamu te. Na soki wana mbote ya mingi na bandeko surtout ate a próxima. Ciao ciao.